Nazali esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe tika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota na bino pasi mpe mawa na république démocratique du congo pamba te maye oma akoleka mazali mpe ya malamu te na banzete tokotalisa bino lolenge kani bandeko na biso bazali kozongisa à César, rendre à César ce qui est à César, pratique bazali kosala nango César yango ezali bongo banani o bazali kobenga na bango na 48 heures tokolobela likambo litali dialogue oyo mwana mboka isem ayebaki bongo pela komozongisa bisika zaki detando eke tozwaki yango koboyebana komona mpe tokolobela likambo litali ville province ya Kinshasa bokoyoka mpe ndenge nini ndeko asilaki bongo koloba kobele na etando eke maso natikali bokolanda yango na molai bwa pasa tondo la bino banso bandeko balandi nzambe apambola ekipe mpona te l'États-Unis d'Amérique apambola mana na ngana konya donanga l'États-Unis d'Amérique apambola pe yanga mokonzi na Angleterre tondi bino banso balandi ya Océan du Congo bo partager l'émission bo like bo tcha ma commentaire ba saison pe ba jamais vraiment mon mère de Bruno na Autriche mon mère de Bruno na Autriche tikanza balika la apambola bino ba missionnaire na plus rondé na mboka ntambe il faut kuyo moto pe bakoko ya lu mumba nzambe pe apambola bino bandiko balandi tous on a une vidéo et bongo tous. Et j'ai pris la ferme décision de reprendre mes fonctions aujourd'hui. Et ceux qui sont venus du Katanga, ils ont que 48 heures de rentrer chez eux. Je vous remercie. Et même des listes comme ça. Même vous avez quitté le marché. Vous êtes venu ici. Est-ce que vous êtes composé? Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et puis si pas si peu ma bande kolanga na banze bilo moko bolandi vidéo oyo boyoki lolenge ni ndeko azali koloba nzambe na ministère ya travail bilo moko boyoki lolenge azali koloba lobi à César ce qui est à César. Donc hier azongeli mosala po abenga na bakatange nyonso na 48 heures katange azonga bisika otaki bota na makambo ezoleka na mboka na biso ça c'est quoi oyo ezali nini oyo bakambi ya lolenge ni pas oyo bazongeli mosala nga na kanza pe na lobi da 48 heures tous les katange baki siko bozomona te keloko bino moko bozo créer entre bino bozo zanga eloko ya kosala bozo kokate mais bozo ya kosembe lisusu ba désordre oh non nous allons bosser dans nzela a toujours koka moté lelo osoki katanga bakatange batomboki si bango na bakangi bamboka tolo bata bongo bango pe bato bazala longueur avance par rapport na bino bozo sala malamu te mais arrogance leki ba gouverner par défi te boyebi ce soit katanga ndenge salaka ayo memaka kimia te tala lotiliki ontonka to loba makaba bien to critiquer biloko ya madoe bato ba pesi bango ba poste ba sa ko mériter la ngote bazoya ko sala biso na mboka c'est très dangereux urgent faut botala likambo o pe bo pekisa yango pe moto azwi mbako ya koloba makamba bebo esengela ko tala boloko tala bato esengeli boka bato ya lolenge o azoya na arrogance azoya ko sala makambo ya mabe mais bakamizelo o lelo boza ko juger bango basali eloko te bazo menacer na bango mboka te tala ba danger permanent bango siko ndenga lobi bongo bakatange bako répliquer tango bakatange bako do boza wana po bo distraire biso do modèle obilo bozui po bo distraire biso to bo ma dialogue to côté sous la guerre da bino la bakatange oh non ya monene ya est de la République démocratique du Congo te tozo ko ko sango te le les ali mata kita dialogue likola dialogue kede doa esimbite kene Washington esimbite le kabo esimbite boya n'inclusif par la nationale aboya ko lobalo ya mboka esimbite tozo baluka nyonso ezali ko simba te mais vous créez encore des zones d'ombre oyo boko kapeka ko sisa ça c'est quoi problème nini oyo ezali koleka lelo la mboka tozali kolukala no kimia encore à cesser les faits salami boni mona mboka flex to tchilo mati ba avion combien de fois oyo solution na monanité mais sikayo ye olobi ngai na zongeli musala pe bakatanya na pesa ba 48 heures bazonga na kata ça c'est quoi ça yo za mokolo Congo appartient à tout le monde congolais a libre mobutu atikela biso liberté aboma 44 multipartisme donc on a les droits congolais alongwa awa akele ko vivre na mboka ngai mongo la ki ko fala na Congo central eza mboka na nga
Mukongo bomona kate ba konde vile kikanda akie ko sala la est Muluba arokene l'Équateur azo sala division ezalité to boyi biloko wana alors eza urgent botala yango oko rendre à César na yo moko pozo ko kamusala te ata kutu pe oza ko escripter bato yango oko longola bakatange rendre à César ce qui est à César par rapport à quoi qu'est-ce qui se passe biloko ya boende ezo semer trouble biloko ya boende mboka na biso moyebi kezalité Congo ezali ekolo moko Congo ezali ya bakongolais sengeli ba vivre mieux botika kokotisa biso na makambo elongo banete to landa dango mwana mboka isen na réflexion na ye par rapport ya dialogue pour le bila biso histoire se répète to landa ye ebongo tozonga nazongi siko na makambo nini ya dialogue ndeko Zulu pour dire ceci. Au moins, nous avons le peuple congolais dans Koya, ne soyez pas surpris, il y aura des débauchages dans les partis politiques, surtout l'opposition. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Baloba qui a que Félix a en plein mandat a coquille jamais organisé dialogue. Et ça sera le la besoin d'écouter mandat naïe. Et ça la mandat nous tient en boka na biso un président en plein exercice a organisé dialogue. Kabila salarié en c'est le bateau union sacré parce que bateau sous banega na télévision bossa n'a qu'à passer rapidement pour la bango Kabila salarié dialogue là la monaki qui a commis na souka mandat naïe. C'est faux. Le nom na webi sabine était en 2013. Et même ça a pas victime René Bonganga Zawana. Kabila organisa concertation nationale. Il avait tenu le même discours. Lokola Ondeko Félix a tenu. Alors les concertations nationales seront organisées à Kinshasa par les institutions en place. Ce cadre ne sera pas là pour remettre en cause les institutions comment dirais-je, légitime établi par la Constitution. Kabila avait dit ça, il avait dit la même chose. Alors qu'à l'époque, il y avait l'accord 4 d'Addis Abeba. Et c'est là qui dialogue ça la médiation neutre internationale. À cette époque-là, MLC, UDPS et toutes les forces politiques de l'époque, il y a opposition. Balba qui était le lengue Kabila la Makambouana et qu'on résoudre crise à l'époque la crise c'était quoi le pays bandeko na banza bukilo kutate oyo ezali kosala mezali kaka répétition ya mayo makena ndenge bible lobaka na biso ete ya sika ya pas de nouveau sous le soleil nzamba azali ko ramener oyo akala ko komisa yango ya sika mais na manière na ye. Cela veut dire makambo ezosalama yango kaka esalamaka siko nini penza oyo tokoyi kokanga na maye oyo esalamaka po ete ezongela biso te na mikolo mizali koya peuple bino pe bozala compte par la bino parce qu'on libère pas un peuple, le peuple se libère. Dialogue oui bien bon Félix a accepté ne bakutela kila mwana mboka Martin Fayulu Madidi mais après ces jours parce que bakomi mukanda et comme les bino babengi sibino na dialogue bande kolanga totika kolota et sengeli ba marche ya kafu parce que jusqu'au preuve du contraire nanu bobengani président congolais ata moko te na ba marche et ça ka bato libanda ba rendre bango faible to ba telemela bango parce que si pe Kabila kendaki ezalaki po pe ba américain batindelaki ba donc tous la kate ba impérialistes ou ba occidentaux o bazo compléter contre biso bango ba yaka kosolet les devait pas la biso parce que ba mboka musuba sali ba suku ba président ba kimi alors ce qui te moni clarté na mai o mazali ko sala et que to moni balingi ba mema biso nyamu Nelo comme côté parce que les autres de biso ba chambre belé conflit contre les catholiques les 17 si je me trompe pas. Bayi catholique ba ko sala marche pour boye bezali date oyo ba bomaka ba chrétien. Alors ezali ko senga pe mukolo wana tout congolais a télé mapola comme mongolo to ya koloba ke tozala besoin de dialogue. Pe na lombango pe bo convoquer yango. Botinda mikanda.
et puis bon pour la place parce que la Kinshasa bakabila bakoya te botika kokosa biso ke bozo coopérer na bango te po boke doa si nécessairement ezalaki nde Rwandais oyo nde azalaki sima ya makambo oyo mais inutile boke de sous doa cela veut dire bason d'ombre ezali ebele pour ceux qui Kagame Félix Kagame basi bakutanaki c'est quoi la doa so que le kosala sous nini cela veut dire que Kagame basa la part na ye bandanga basa la part da bango bakabila basa la part da bango c'est que basa ensemble te alors toluka esika ya malam pour la terre d'attente pour libérer Est République parce que to komi komona na lisu que Est République démocratique du Congo Guillaume Ngango là ezape profitable de batakati na libanda bango balingi guerre si la te po bango bamvoama basiama balingi guerre si la te pona bango baumela na kati la buzoba alors biso to lobi guerre esengeli si la pe kimia ekota donc esengeli dialogue et salama yango tozali kosenga na bandeko tolandela na video oyo ebongo tozo ndeko John na ye awa na se ambula na pasi pe mawa na pasi pe mawa c'est-à-dire nazali komituna mutuna papa Etienne bisika alali papa Etienne azali na kimia ya komona lolenge nini candidat ya mama Daniel Bumba botika Bumba Vanda pardon botika s'il vous plaît soki na la kisio chaussette na lati okomona ete mai na poto peto ezali lokola awa te ezali lokola ndeko John tikanga na yebisa yo ete mboka oyo tozali lokola bato bako vivre na jungle tozali gouverner te pe na mituna mutuna Daniel Bumba penala la rappel boyalali na ndaku na ye yo boyeli Bumba to nini toyeli Bumba te mais tokuti s'il vous plaît tokuti réalité o toyena ngona nzela to poli tala veste ya mwana mboka Falmamba tala veste ya mwana mboka Tusembeya tala ngai na lati ezali non seulement mbule beteli biso to kauki na plateau parce que na maline ezali na kati to kauki mais ba réalité komona ndenge mususu c'est Bumba mutabe abeti mbula Bumba incompétence na yende esali ete to dinda na babala bala to dinda na bapotopoto mais to koloba ndenge nini so ligil to la ka ba pantalon oh ete mboka eko kende mabe yango wana esengeli gouvernance ya malamu ya gouvernance ya malamu wana nani akoya nango bolandi bino moko ndeko ndenge nini azali bongo komoloba na tina ya salite pe aleli alobi papa Etienne Tshisekedi est-ce que bisika azali na kimia est-ce que bisika azali na esengo motuna wana tozali kosenga na bino bo répondre pour le choix ya mama Marthe na Bumba na ville province ya Kinshasa na banzila awa nde tosilisi po ete sango ya mawa euti bongo kofrape nga kaka sikoyo naza na plateau ete mona ya grand frère na biso auti bongo kobotika biso na nzela ya opération ya appendicite et akofika na sikoyo eza pasi mais on peut rien pour informer, pour sensibiliser le peuple Congo. Nous avons le droit à tes osés qui parlent de Metoya, tout ça, l'éveil patriotique. Pour les Congolais, les Congolais de la nation. Nous avons le droit à côté les mains. Il y a un mongo makasi politique oya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na batu na sinon kawe ko za na Congo et bapa yande ba ko diriger Congo. Alors le les amboka la biso nde to telema biso banso lokola moto moko soki ba réussir na dialogue te peuple congolais tout se soulever opération Jeanne d'Arc et opération Sauvons le Congo. Merci. Na ba programme tangola na bondi ya motard de bono et de se comme na maman d'angola na mokita na Florence. Matundu Wido, merci encore une fois. Na juka emena ya océan de la presse congolaise mon ya Boulay. Na mboka ya mama Célestine. Merci na bandeko nyonso bo partager l'émission bo liker bo tia ba commentaire ba sur ce pe ba j'aime assalamu alaikum na mama Jawa po ba misima msimo ya South Africa na mboka ya Kilompinga. Merci na kila médiateur otake tumakane kote bokela ko fa pekato la ake na mboka ya ba social to partager l'émission mo la mère de Bruno to partager penza l'émission et qui ne musika latina ite Congo et bika Congo ezongo. Merci
nazofana misapi électrique na misala kitoko osala biso et pourquoi pas Pape Jay joyeux anniversaire na yo joyeux anniversaire na Pape Jay directeur ya recherche stratégique et personnelle ça va compter pareil à l'émission la patrouille la mort nous vaincrons et la peur de quitter le système ingeta